De nouveaux juges ya Cour constitutionnelle bayebaki na prêter serment liboso ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na palais du peuple. Ferdinand Kambere, membre ya parti ya ancien président de la République Joseph Kabila, ayebaki na koboya dialogue entre président Tshisekedi et Joseph Kabila. Patrick Muyaya, porte-parole ya gouvernement, ministre ya communication et médias, asalaki briefing na Maimatali. Conseil ya droit de l'homme au Salemaki na Genève puis sommet conjoint ya Tanzanie. Yekaba aseka mokenge nga mumayo nzete towela nini tofungola édition ya mokolo lelo na palais du peuple bipai wapi serment ya deux nouveaux juges ya Cour constitutionnelle esalemaki liboso ya tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe liboso ya deux chambres ya parlement. Bozo ba détail na commenter ya façon Kirongo. Et nouveau juge ya Cour constitutionnelle bayebaki na ko prêter serment boso ya deux chambres ya parlement pe conseil supérieur ya magistrature esingelo simba ete milulu oyo ebetamaki na impacte pe idéologie liboso ya magistrat suprême ya république Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azalaki wana la pointe elongo na ba membre ya gouvernement ba député ba sénateur pe population oyo bayaki wana pona kotala lolenge nini milulu ezali kotambola esengeli bosimba ete ba juge oyo bazali Martin Kodjo elongo na Moke Mayele bango mibale bayebi na kokota parmi les 9 juges oyo bakokumbela masolo awa na kati ya République démocratique du Congo. Tokusenga na bango kaka basala mosala na bango na ndenge ya kitoko pamba te mboka ezali ko traverser moment moko ya difficile oyo munguna ya M23 elongo na Rwanda bazali kotelemelela. Tokusenga na bango bayeba kaka na koservi population ndenge kaka tata mokonzi ya mboka apesi bango confiance pe azalaki wana pona kozwa acte ya serment na bango. Kinshasa l'équipe partout. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayebaki na ko accorder audience na quelques membres ya gouvernement na ye oyo bayebaki na ko participer na sommet conjointe ya Tanzanie pe ba oyo bakendeki na mboka ya Genève na conseil ya Nations Unies ya droit de l'homme. Bozo ba détail na commenter ya KNB News. Na cité ya Union africaine mokolo ya lundi, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordaki audience et pas ya ba membre ya gouvernement oyo bayaki kopesa ye rapport nantina ya participation ya République démocratique du Congo na session extraordinaire ya Conseil ya droit de l'homme oyo ezalaki organisé le 7 février 2025 kuna na Genève mingi ezalaki pour na situation sécuritaire et humanitaire ya Est République démocratique du Congo. Ministre ya communication pe média porte-parole ya gouvernement Patrick Muyaya oyo azalaki kuna na Genève nde azwaki maloba liboso ya mokonzi ya ekolo esika nini ayebisaki na lolenge oyo ba pays nyonso tu evotaki kuna na kati ya Conseil ya droit de l'homme ba résolution oyo ezali pona ko condamner Rwanda pe ba obligation oyo esengeli salema surtout mingi ya ko retirer ba troupes armées na ye na kati ya mabele ya République démocratique du Congo. Ba pays ebele balakisi solidarité na bango vis-à-vis ya République démocratique du Congo ba condamner na terme oyo ezali clair lolenge oyo Rwanda azali kosala na kati ya RDC. Ba proposition nyonso oyo République démocratique du Congo ayebaki na kosala nde ba votaki yango na lolenge moko oyo esengeli ekamusaki même batu ebele po ba kendaki ata na nzela ya vote te kasi ayebaki na kovote yango. Ba ete ebele balakisi solidarité na bango na République démocratique du Congo pe ba condamner lolenge oyo Rwanda azali kosala na kati ya République démocratique du Congo ba voter na unanimité ba résolution nyonso oyo RDC ayebaki na ko proposer pour na ko permettre na délai moko oyo ezali mukuse mission moko esengeli ezali établi awa na République démocratique du Congo pour la kosala ba enquête ya ba crime nyonso oyo Rwanda a commettre depuis janvier 2022 awa na RDC. Délégation oyo
baprofitaki na occasion mpona kosolola tata mokonzi ya ekolo na ntina ya conclusion oyo ezwamaki na sommet conjointe ya communauté ya Afrique de l'Est pe ya SADC na ntina ya cesser le fait immédiate pe kosilisa na lombango nyonso oyo ezali hostilité na kati ya République démocratique du Congo. Toyebi malamu ete na sommet conjointe oyo ya EAC na SADC nde madame la première ministre a participaki pona ko représenter tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azalaki na bureau na ye esika nini alandaki sommet oyo na nzela ya vision conférence ne ministre ya communication Patrick Muyaya na madame la ministre ya affaires étrangères nde ba participaki na kati ya conseil ya sécurité ya droits de l'homme. Président ya Sénat Jean-Michel Sama Lukonde akutanaki na Vital Kamerhe oyo azali président ya Assemblée nationale bayibaki na kosula na matali insécurité ya Est ya République démocratique du Congo pe babetaki masolo ya kosunga tata mokonzi ya mboka pona koyeba kosilisa bitumba oyo banguna bazali kutelemelela mboka na biso. Tozwa ba détail na élément ya KNB News. Na cadre ya ko préparer cérémonie ya présentation il y a deux juges ya cour constitutionnelle oyo ezali mokolo ya lelo na Assemblée nationale ne président ya Sénat Jean-Michel Sama Lukonde ayaki komona homologue na ye ya Assemblée nationale le professeur Vital Kamerhe na cabinet na ya Mosala na rencontre na bango babetaki masolo mingi pe surtout batalaki ba enjeu majeur na tina ya période oyo République démocratique du Congo ezali ko traverser na yango surtout crise sécuritaire na partie est na ye. Na occasion yango ba président des chambres ba betaki lisusu masolo ya situation sécuritaire na est pe kotia lumière na sommet oyo esalemaki na Dar es Salaam na option oyo Sama Lukonde pe Vital Kamerhe bayebi na kozala déterminé ya ko soutenir président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali commandant suprême pe garant ya nation pe balobi ete esengeli ba apporter contribution na bango pour ko accompagner ti na rétablissement total ya intégrité ya nation pe souveraineté ya RDC esengeli ezonga na nzela ya losambo na population est ya RDC ba deux personnalités ba insister pour la urgence ba action ya ko batela ba personne na ba bien na bango ko batela ba mama pe bana oyo bazali affecté na conflit oyo babetaki lolenge oyo ya ko kambela cérémonie oyo ezali ko salima mokolo ya lelo. Patrick Muyaya, ministre ya communication et médias, porte-parole ya gouvernement à Salaki briefing na Maimatali, Conseil national ya droits de l'homme au Salemaki na mboka ya Genève, pe sommet conjointe au Salemaki na Tanzanie, aibaki na kolimbolela ba Congolais loleni ni masolo elekanaki. Tozo ba détail na commentaire ya KN News. Lokola momesano ko pesa rapport ya ba activité ya gouvernement et pas ya peuple ne ministre ya communication Patrick Muyaya azali porte-parole du gouvernement asangisaki bapanzi sango nantina ya koyebisa bango ma nyonso oyo elekaki surtout mingi kuna na Genève na conseil ya droits de l'homme esika nini République démocratique du Congo a participaki na nzela na yango ne ministre ya communication abetaki pe masolo ya tina ya ba activité oyo ba force armée ya République démocratique du Congo bazali ko défendre mboka ba soldat ya force ya défense ya Rwanda mingi ba kufi na tina ya ba activité oyo mingi pe bazui ba ku ebele kasi Rwanda alingi koloba te po ye azali ko wangana ke ye azali impliqué te na bitumba oyo ezali kubundama na partie est ya République démocratique du Congo kasi kolandisama na ba message to pe ba enquête oyo ba force armée misusu ezali ko sala
na communauté internationale nyonso wana ezali kolandisama basource ebele ya information oyo ezali kopesama surtout mingi ya renseignement militaire nde ezali koconfirme ke des milliers ya basoda ya Rwanda bayebi na kokufa awa na République démocratique du Congo misusu kutu bakundi bango deja na ba fosse commune oyo na mabota na bango Rwanda bako présenter kaka ba cercueil ya pamba kasi batu na bango esi batikala awa bakunda bango en vrac côté mosusu misusu ba récupérer déjà bakei kokunda bango kuna na Kigali kasi nyonso wana ezali kolakisa ete mai Rwanda azali komene na RDC malgré azali kowangana mais nyonso wana ezali kolakisa ke basoda na ye bazali na kati ya République démocratique du Congo atako Paul Kagame na ba ministre na ye bazali kondima te ba mituna ebele etunamaki na kati ya briefing oyo esika nini ministre ya communication Patrick Muyaya ayebaki na ko répondre pour na ko éclaircir peuple ma nyonso tu oyo ezali koleka na mboka nango na motuna oyo ya ba décision oyo conseil de sécurité ya droits de l'homme bayebaki na kozwa kotala nyonso oyo RDC ezali kosala ezali kolakisa ete diplomatie ezali tellement makasi oyo République démocratique du Congo azali kubeta Rwanda pe victoire ezali komonana na kati ya ngambo ya République démocratique du Congo. Mega Congo amemeli bino American Power énergie ya ba champion pour consommer yango parce que ezali kopesa énergie na nzoto. American Power masanga isalami pona kobomba bo pikiliki ya mokolo. Na Kinshasa mikolo nyonso eza bitumba. Bitumba pona oyo tolingi, pona mosala pe pona elikia. American Power moninga na yo ya bitap nyonso lakisa bokasi na yo. Lamusa bopikiliki ya kati ya nzoto na American Power. Libérez votre potentiel. Libère ta puissance. American Power. Énergie à ma champion. PPRD, parti, il y a ancien président de la RDC, Joseph Kabila, baboy dialogue na pouvoir en place, balobi, Makosolola président Félix Antoine Tshisekedi té. Boyo ka réaction ya population, na micro ya Michel Ipa. Mais ce qui bandeko ya PPRD, baboy dialogue oyo a initié na ba confession religieuse, parce que on doit dire les choses telles qu'elles sont. La confession religieuse ba ko mona mokonza mboka pona basengi dialogue national. Oh lelo bandeko ya PPRD bolandaki ndeko Kambere, Ferdinand Kambere ya PPRD alobi bango baza ni de près ni de loin na makambo tali dialogue. Bango bazo senga obe démission ya mokonza mboka. Mais oyo ezali ya kokamwa. Est-ce que tolo bana nous peut vérité? Soki tozo traverser situation tozo traverser lelo na mboka oyo ezali pona bande kwa PPRD oyo bateka ki mboka na maboko ya bapaya na tango bazo boya dialogue lelo national biso lekeli biso lokote elobeli biso lokote poto yebi boni bateka ki mboka na biso na maboko ya bapaya. Quand on parle aujourd'hui na l'accord ya 23 mars signé na 2013 par Joseph Kabila. Oh lelo M23 zali ko réclamer. Oh lelo M23 a sali réapparition na pouvoir ya Fatou Benton na première mandature na ba Rwandais pour ba agresser biso. Mais ndeko Kabila muto sinaki les accords du 23 mars avec le M23. Yango yo ezali ko bota mbuma ya bitumbati lelo et comme si biso te komona bandeko ya PPRD babo ya dialogue national po bitumba est ezali bango fatia ko kuta yango nanga zali produit fabriqué ya PPRD. Bama tuatia ki président Seni. Toyebi babiloko wana nyonso azunde nezo salema. Toyeba ki yango très clair que PPRD bazala jamais barondima jamais dialogue national oyoyo ba confession religieuse ba solliciter o mokonza mboka approuvé
malgré le chef de l'État a mandaté na mutute mais aza mokonzi mboka aza garant de ya nation ayokaki mbela ya ba confession religieuse yango alobi iyo et comme si bisoté. Est-ce que nous les Congolais nous avons besoin d'un dialogue, un dialogue exact? Président Absalaki élit librement la constitution de l'État. Azaki voté l'élection, a voté ici. On n'a pas eu besoin d'être encore mais un dialogue. Et ça, c'est un site pour la nuit. Ce n'est pas par des armes. C'est une élection. Le président élit Azali voté massivement la élection. Dialogue comme ça, on prend la manie. Et d'ailleurs, Kabila, Azapé n'est pas un Congolais. C'est un Congolais fabriqué. Azali émanation du peuple rwandais par son oncle Kagame. Atika bisu ko disere bisu. Te yebi makamto azo sala. Te yebi tu il est derrière nanga. Te yebi yango. Atika ko disere bisu. Na mboka oyo akoyaka lisusu te. Akeni ne tanki akeina akeni na ye. Congo za pour les Congolais, les Rwandais c'est pour les Rwandais. Ceux qui passent la génocide rwandaise, c'est entre eux-mêmes les Rwandais, ce n'est pas les Congolais. Congolais boma Rwandais. Bangonde ba bomi ba Congolais yena ndekone Kagame. Aya osala nini nao? Dialogue ya wani. Est-ce que le président Bengi va passer le dialogue? Jamais. Négocier avec les Rwandais, ça va. Parce que Bango, Bangonde va soutenir M23. M23 c'est un conflit vide où il n'y a pas de Congolais, c'est des Rwandais qui nous agressent. Hein, tout ça la claire. Nous sommes Congolais qui nous dit que le dialogue est exalté. Dialogue est exalté parce que les gens qui sont dans les Camerounais Moutouté, ils sont peut-être les Camerounais Moutouté. Autant on parle. Nous avons promis à Rwandais, on va bomber les gens. Ceux qui Nations Unies à confondre que à soutenir le Rwanda, les Camerounais. Nous sommes peut-être les Bana va te botter pour ça la bonne année. Bana va se venger contre le Rwanda. Le Rwanda a combien de peuples? Il y a trois. Les Hutus, les Tutsis et les Batois. Parce que Bango ne dit pas entre Babik et génocide et Rwanda. Ce n'est pas le Congolais conseiller de Rwanda. Michel parla miti mafuta abakita ki na terrain ko solo la population na maimatali tatouage. Tozo aba détail na elema ol. Na tango ya bakoko ya kala tozali komona ba mama mususu babane kokoma bango na bilongi babane kokoma bango na bamaboko bisika ndenge na ndenge soki okei epai ya bamale okokuta bakoma basi na bango na maboko selon culture na bango wana ezali na signification kasi oyo ekoma mikolo oyo tatouage surtout na Europe pe na Amérique banzoto ya bato ekoma lokola badessin likambo moke a tatoué topé a tie eloko moko na nzoto na ye misusu bakomaka makambo misusu badesinaka banyoka misusu badesinaka boloko na bamisusu bakoma na niveau ya kodesine bilongi ya basi na bango to ya bana na bango selon esika ozali kasi awa na Kinshasa culture ya bana ya Kinshasa pe ya bapara ya Kinshasa mutu atie tatouage elingi kaka kolobaki azali d'abord mutu ya mobulu pe ezali accepté na société na biso te. Bon, tatouage eza vraiment malamu te kobetisa yango tant que artiste te tomona ngo eza malamu mpona baartiste artiste baza bato balukaka keno baatire regard ya bato bamona ye c'est-à-dire aza mutu moko aza star aza reconnu epa na ye eza nango normal mpona tatouage mais soki oza mutu moko oza no simple oza artiste te oza star te bon kobetisa batatouage vraiment ezalaka propre te kozalaka synonyme ya omisa mutu oyo aza moins sérieux tomona yango mingimingi soki mutu ana tatouage ntango aza star te c'est-à-dire bato baomoni lokwa moins sérieux oui ben convenant ezali convenant nga nako omona ezali okoza na batatouage so olingi peut-être trop voyager okende na bapays Europe États-Unis peut-être na kati ya bainterview mosusu ndenge ezala bakokata so bamoni okozala batatouage na nzoto po baomona oka keloko oza moins sérieux c'est-à-dire okokata mpe bapesi yo visa te par rapport à tatouage alors convenant mosusu batatouage mosusu ekobesa tatouage bamaladi mpe na nzoto bamaladi mosusu ya nzoto ya po c'est-à-dire bamiso balekisa batatouage na nzoto c'est-à-dire kobenda mpe bamaladi na kati ya nzoto loposo na bango mosusu ekozala lisusu normal te ndenge ezalaki
conséquence tango no ekozala neti wana bon nga pena conseil oyo nakopesa mpo baninga oyo babetisaka so baza bastar te baoyo no babetisi te babetisa yango te po tatouage ebimisaka motu moins sérieux même si mwasi oyo ozoliwa aborde so aza mwasi moko aza sérieuse ntango amoni no batatouage aza mwasi oyo vraiment soko aza sérieux na ndimi taka kondima yo et même si na bamisala mosusu tokokenda kosala so bamoni no batatouage eza difficile mpo bapona okotala mosa po abikaki no vi na yo otambolaki yango na ndenge ya malamu te oneti nga boye personnellement soki naza mobali oyo naza naposa na bala mwasi nake kutaki mwasi oyo aza na batatouage nakolinga ye te mpo nayebi ke parcours na ye ezalaki mabe c'est-à-dire tatouage eza synonyme ya être un voyou na moto aza star te juste ça tatouage eza malamu te tatouage eza elomo donc nayebi te nakoka obenga yango eloko nini eza basine moko ya mabe ngai nayebi batatouage bato babeta yango bastar oya minene minene bayebani mboka mobima lelo ekoma batatouage na bana basi omona bango badekore nzoto nyonso batatouage bongo vraimen eza propre te eza mpenza bien te conseil ngai na opesa bandeko na ngai ya basi eza eloko moko ya soni eza bien te kokozala oza na yo sérieuse ntango bakomona ona yango motu mosusu alingaki kobulio na qualification mabe te ayi kozala na qualification mabe mpona nini na batatouage na makolo mpe bakoma kobeta yango partout akobeta yango balatisela mba serci batatouage nyonso ezomonana antuka eza vraimen propre te mpo bandeko na biso ya basi mwa conseil na ngai moke na ndenge napesa bandeko na ngai ya basi yango wana batika nanu kosala buzoba wana eza buzoba ezalaka te omoni kaka moninga tia eloko yo mpo profite otya eloko okanisi soki ezali nini okoya komibendela milimo mabe na nzoto to mpe balie mosusu oyo oyebi esika euti te ntango bato babande kosala yango kala na baculture ya baégyptien to mpe ya bamalien na baculture mosusu ya mboka na biso ezalaki na signification eloko nyonso okotya na nzoto ezala na signification conseil gratuit surtout pe ebandaki kolekisa S'infiltrer avec Jimmy Mukendi, Ezali éditorial, il y a rédaction, il y a KNB News. Bitumba za kubunda marisi Ukraine epesa biso ete ya biso pamba te tilelo Ukraine akomi kosenga dialogue sincère entre ye na Poutine. Dialogue pe esengeli ezala na niveau ya batu oyo nani ozo solola na réellement na relation internationale ezaka na principe oyo lobaka ke non mutu oyo solola il faut za l'équivalent nanga. Est-ce que nanga za équivalent à Tshisekedi? Est-ce que nanga gouvernement ko se réduire dans kokende ko solola nanga to na bisimo? En réalité problème ya na niveau Grand Lac. Problème ezali Kagame, problème ezali Museveni. Batu nyonso pe bayebi yango. Mais communauté internationale kakipa kara depuis to bané koloba depuis kaikwama bané koloba ti sikoyo ata sanction moko te epesami ata ba sanction mukanda ata compte mutu moko te ba bloquer to loba nini nde ba air o ba musée siko ba banda révolution que congolais tellement ba air oyo ba Tshisekedi wa mulumba ba ebisaki bino enlever la peur. Pour eloko peut-être Tshisekedi même na kati ya pouvoir topé na kati ya congolais ko banga elongwa sali Mobutu azali ka mutu loka yo don longola ko banga congolais ce qu'il faut longola ko banga a comprendre que badimba zo mboka ye moko na mutu na ye a luka solution ni mboka les zonga normal bato bazali ko gouverner biso bozala mayele au nom de la paix basali sa biso ba bêtise ebele na mboka oyo au nom de la paix ba kotisela biso batuti bakumbela biso na longi na mboko yo pe objectif na bango ezali bakumbela au nom de la paix tous ba même objectif te ba o bakufi pe déjà ebelé mais ce qui est intention na bango ezali ke ba sisa Congo po bango ba régner to kanisa ke ba puti ba comme na dernier congolais ba ozala pe na ba dégâts côté na bango to zala mayele to ba nenya ko bunda les bons combats to ko bunda place il fallait pas to bunda to ko bundisa mutu il fallait pas to bunda na ye. Tu vas négocier, na mutu moko kutu, il fallait pas te négocier na ye. Mutu muta fungola bayele. Basango pe batala, souci ya peuple. Ezalaka na teke po ina mutu moko boye.
allez to keka na ngone to kinango parce qu'en réalité et comme sabiso ndenge mbala moko cardinal aye kolinga Félix pe ko kile kotala enoki pour en réalité na ba omeli na ye alinga président de la République te eyebana soki ezali na dialogue aliboso il faut salama na niveau na après là enfin nous on face à face bien mais après là au côté à Betty ayebi na sala rabo dernièrement le bail que aza politicien te mais plan wana ezani eke no to poussani to fani na dialogue bon poto za la bien biso pe bananga bo pesa biso loko boye soki siko to boye soki siko to suka ke tisekeri pa boye ko pesa loko ale apo to zongi suna ke to tika baje to silisa likambo mala moko po likambo to linga ko boko la o pona ba intérêt ya x to y to kena mabe risque za peke e suka mabe parce que en réalité guerre nenge si la kabuto yebiti ko banda guerre eza malamu ko banda makambo zo sala wana eza malamu mais suka nango muto yebiti bato ba lo baka botika ko sambela bozo manduki pe sisa guerre sika morote mais muto ko sunga mboko ko lega nzambe azalite ya mwana nga na micro na nga na profiter na sensibiliser basali na nzambe o basambela ka nzambe solo ba plaider cause ya Congo et pas en Kolo nzambe ozali kolo aussi sa makambo parce que yenda za fin au-delà ya tout okoza na ba forme nyoso manduki obundi pe boyo po kufi na yo pe na guerre mais mo bateli ya solo za nzambe bato bazali ko bundela Congo en vérité bato bazali ko sala pour na peuple congolais en réalité ba mwana nde nzamba batela mais ba oyo tout bazana ba cop na ba po bazo ba la et que makila ba te fait tanga ba on débat kinde avant tout le monde est lobby tosukisa édition ya lelo na communiqué écologique oyo famille tantu bazali ko informer na ba amis et connaissances liwa ya papa na bango Dominique Tantu akufaki lobi anatanda matanga ezali kosalema na njil na quartier 13 na avenue Kikunda numéro 132 suite ya programme ya matanga ekozala communiqué après awade tosukisi na édition ya mokolo ya lelo soki bolandaki biso kitoko na bandako bopesa merci na équipe technique ya KLB News oyo ezalaki wana pona koyeba kosala ete tokoma kitoko na bandako na bino ngai na bino tokutani na mokolo ya lobi soki kolo Yesu azongi te magazine